Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo topesi bino lisusu mbote po ete ndenge kaka bobomesano ndenge bomesana kolanda ba émission na biso oyo tolekisaka mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino basango ndenge nini bakongoli bakomi na baproblème sérieux awa na Europe na makambo oyo etali kaka ba sujet oyo tolobelaki mikolo eleki ya ba passeport oyo ambassade ya Congo na Berlin bazali kosala bato ba manevre to ndenge balobaka ete bazali kosala bato ba ezalazala. Bandeko babolingo ezali mawa pe pasi na motema po ete lelo oyo touti kozwa coup de fil ya ndeko moko pe ndeko wana auti kosolola na biso mwa ta molai. Ndeko wana azwi problème makasi pamba te ndeko wana asalisaki passeport na ye depuis année passée na mois d'août ndenge ndeko alobi ezalaki na mois d'août mais ti lelo passeport nano ekoma te. Tango asalisaka passeport na ye bandeko nasengi na bino mofungola matoi bolanda lisolo malamu po ete bamakambo ndenge tozali koloba yango kaka boye moke ti bokomona mokolo mosusu scandale moko ya mabe esalami nayebi te soki bato ya ambassade bazali na susi na kati na likambo wana to bavandi na bango kaka na ndenge ete lokola bato bazali kokende bazali kopesa bango mbongo bango bazali kozwa neti mbongo yango lokola neti mbongo ya likelemba mpona kobombela bato ebongo nsima bazela mokolo bango balingi mpo bapesa bato balia. Alors que bazali koyeba te ke likambo bazali kosala ezali engagement mobimba oyo bazali kosala ekoki kolukela bango pe problème makasi. Bandeko babolingo ndeko wana alobi ete ntango asalisaki passeport na année passée na mois d'août après ekokoma na mois ya novembre mama oyo aboti ye ayekotombe malade. Ndeko azalaki na besoin ya bosenga ya passeport d'urgence po ete il fallait akende na Congo po ete akende kotala mama na ye malgré bandaki kotinda bambongo ya bahôpital mais alingaki akende amona mama na ye na miso. Kaka bato ya ambassade ya Berlin na bapromese na bango ezalaka ete bapromese yango soki ya kindoki bapromese yango ezalaka toyebi te soki bango moko ifo ozala kaka motema mabe mpona kosala babiloko ya boye yango na tozali koloba yango bandeko babolingo oyo maloba tozali koloba moto akoki kokanga biso na yango te. Bato bazali koboma Congo
ezali kaka bato oyo Joseph Kabila azali koloba ete yo kende kuna sala boye yo kende boye sala boye oyo azali kotinda bango bisika na bisika nde bato wana olie ba travailler pour na gouvernement ya mboka mais bango bazali kosala makambo pour na avantage nde ya bangunda bandeko bamolingo mwana mobali wana auti koloba nini tango ekomaki siko mama na ezali kombela ifala kenda Congo soka abengi bato ambassade kaka oyo benga dans 2 semaines après 2 semaines te benga dans 1 mois après dans 1 mois donc kopesa kaka ba promesse kopesa kaka ba promesse bandeko lelo oyo ndeko azali kobenga biso mpona koyebisa biso ete mama na ye oyo alingaki ete akende kotala ye kuna na Congo po ete mama azalaki malade bandeko ezali pasi mpe mawa ndeko azali koloba ete na minito ndenga bengi biso azali koloba mama na ye asili kokufa mpe ayebi ndenge nini akotia makolo na Congo te donc bakokotisa mama na ye na se ya mabele ambassade aregle ata situation na ye moko te bandeko bamolingo tozali koyebisa na bakongole nyonso il faut boyeba yango ete tango soki bato oyo bazali kosala mpo na mboka basali mabe tokotombola mongongo tokoloba soki ezali mpo na désavantage ya peuple tokotombola mongongo tokoloba ezala bakonzi ya gouvernement kuna na Congo soki basali mabe tokotombola mongongo tokoloba na minute oyo ndenge tozali koloba ete ndeko azali na kati na kolela ndeko azangi ni document azangi eloko moko likolo ya nini likolo ya bato ya ambassade ya Allemagne na Berlin bandeko ba passeport oyo bazali kosalisa ba congolais bazali kosalisa na ambassade ya Berlin on dirait bazali kokende kopesa mbongo epai ya nganga oyo ba mbongo ezalaka te ko pesi nganga ebisi yo te bon kende yo likambo na ebisi yo kokende komona ngo après soki 10 jours ou bien 20 jours okende boyendeko omonaka na yo rien nde babiloko bato ambassade ya RDC na Berlin bazali kosala tozali koyebisa na bakonzi ya Congo il faut bozwa makambo oyo na maboko lokola nanu moto ezali moke po ete bafuite ezali kobima po epai ya bakongole radio trottoir nde ezalaka na kati na baverité ebele na kati bafuite ebimi balobi ete bato ya ambassade bazali kotourne bango donc bambongo bazali kokende kofuta mpo na bapasseport olie bazwaka yango batindaka na Congo non bango bazozwa yango toyebi te soki bazali kosalela yango commerce soki bazali kosalela toyebi te place bambongo yango ekendeke mokolo mosusu mpona koyebisa bino ete ntango tolobaki ete bato mosusu toyebaka te bazali kosala na kati na service ya leta mpona banguna toyebi te soki ndenge nini mokolo mosusu ndeko moko na présence na biso kaka na makambo ya passeport mais tozali koloba yango ndeko yango asalaka kuna na ambassade na Berlin ntango akoyoka likambo ndenge ngai mama kozali nazali koloba na bandi ya kose rapele ndeko moko abengi ye ndeko wana bazalaki kaka na baproblème ya makambo etali passeport ntango abengi ndeko wana abengi kuna azwi mama wana abandi kosolola na mama wana ya ambassade oyo asalaka na kati ya ambassade ya Berlin atomboli mongongo mpe alobi boye biso awa ndenge tozali wana tosalaka kaka tika tosala makambo nyonso tu bakonzi ya Congo kuna na Kinshasa bango nde badesidaka basalaka bamakambo nyonso biso tozali kaka neti baetikete moko tozali neti bato moko abandonne bayebi ata valeur na biso yoka makambo moto azali kosala na ambassade azali koloba wana siko ezali nini azali kotrahir mokonzi ya mboka bakonzi ya mboka to azali koloba bamakambo oyo mpo nini ayebi ete akitisa nde moto oyo basili koescroke bambongo na bango motema me tolobaki yango ete bato oyo ya ambassade ya RDC batie nde mosapi na moto sanke bamiyeba ambassade ezali esika te yo koya kosalela commerce mpo onginda ovwama soki leta azali kofuta yo te ozali mosali ya leta
réclamer ba droit na yo epai ya l'état mais ezali teke bambongo ya bato bazali kopesa mpona ba passeport na bango bobanda kotia maboko mpona kolinga kozwa lelo tala ndeko mobali oyo congolais abengi biso na mawa mama na ye akufi donc ndenge ezali wana ayebi te soki passeport yango mpe akozwa soki akozwa te tala kaka bandeko depuis mois d'août ndeko siko na kati na pasi moya kende mpe congo eza te bakotia mama na ye na se ya mabele ye aza te donc koloba ete mokolo passeport ekoya aza kokende bakolakisa ye kaka nde lilita bon sikoyo boyebisa biso bino bato oyo bozali kosala na ambassade boyebisa biso soki ezalaki bino na place ya bato oyo makambo bino bozali kosala bango lelo soki ezalaki bino bolingaki bosepela eza na bato mosusu komona balobi ete ntango bakobenga kuna na congo na ministère ya affaires étrangères baza koloba ete bato ya ambassade bazali kolibere nano mbongo te badossier ezali kuna me moyen bafinalize yango eza te mpo nini mbongo ambassade atindi te yango na tolobi bambongo yango ekendeke wapi ntango tozali koyebisa bango ete bakongolais bazali kotalembe malembe mokolo bakongolais bakotelema mpe mobulu ekozala na banzi ete bakonzi ya congo toza koloba yango toza kozwa part ya moto te mais tozali na souci ya bato oyo basalisaki bapasseport ntango yango bakonzi ya congo ifo botelema bobeta loboko na mesa mpo mokolo ekozala ete bato bakei na ambasade mpe mobulu ebimi ekomi ete bato mosusu bakomi kokandela bato ya ambasade ekozala malamu te ntango biso tozali koloba boye tosi tozwi bainformation ebele me bango lokola bazali kaka na sentiment ya kozwa bambongo ya bato bazali koyeba teke danger nini oyo ezali na se papa Roger napesi yo maloba